kondima patinetemo oyo patiemo moindo atana patiemo ate kondima patinetemo oyo patiemo Tokyo peki kolobango Ebakinie Na batango badiagre Nekwego Yode la kakaego L'histoire de la République démocratique du Congo s'écrira par les Congolais et sur les sols congolais. Cette histoire, comme l'avait prédit le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, elle ne sera écrite ni en Occident, c'est-à-dire même pas aux États-Unis, en France ou à Bruxelles. Elle sera écrite ici sur le sol africain par les Africains eux-mêmes. Cette histoire qui particulièrement concerne la République démocratique du Congo sera une histoire teintée de gloire et de dignité. Nous sommes là dans cette série d'examens, dans cette série d'autopsies 57 ans après, pour voir si réellement sur tous les domaines de la vie nationale qui nous concernent, nous sommes réellement indépendants. Aujourd'hui, on va revenir sur le plan politique, économique et spirituel pour voir si 57 ans après, nous ne sommes pas nous continuons à être aliénés par ceux qui nous ont colonisés hier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mémoire d'un peuple qui retrace les grandes lignes de l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Vous l'avez tant réclamé, je le fais venir sur ce plateau. Il est là avec nous. Il s'agit bel et bien de Fumukusu. Fumukusu to pesi mbote na lokumu mpenza. Matondo mingi mbote ndeko na biso elenga mpela elongo pe na bilenge na biso pona nini te bandeko balandi baso baza kolanda biso na ngonga oyo na bandako na bango. Fumu, il faut to lobela pona nini numéro na téléphone ezo leka lisuute. Te soki eleki te lobaka ka ete. Et puis au pesa na numéro de téléphone ka moko. C'est là où il y a aussi problème. O wanande ebandeli penza oyo yebani molongo mobimba. Menga siko na koza na oyo yebani molongo mobimba kakate. Nyonso nazaka mingi kana moko na bo oya mibale ezalaka mbala mosusu na saleli mbala mosusu na saleli te. Kasi wana ya 089 36 611 owana eza lokola kwanga mungwele. Olobite tango mulai elingo lobanini bakoko bayebisi lobate ezali ba directive spirituelle matondo mingi tozalaki koloba na batango oyoyo batu baza kolinga kobebisa nde toye tolobi po soki tolobi meneti siko batu bazobebisa makasi makasi pamba te soki bazobebisa po bandimeli mindele po soki moto andimeli mondele te na ngonga oyo akobebisa te akoyeba esika tokomi eloko ezosala pasi na bilenge eloko ezosala pasi na bakongole eloko ezosala pasi na bayindo bayebi te ete mokili ezotambola pe ekomi na esika oyo tokomi soki bayebaki yango na ngonga oyo ezala politicien ezala homme de science ezala ba homme religieux biso nyonso na ngongo tokovanda nde esika moko pona esika tokomi esengeli na defa lopoto toconcrétiser tokokisa bonsomi na biso indépendance na biso oyo batiaka mokoloto le 30 juin 1960 esika mbeba ezali non respect do batosi te mokoloto wana nesika bazomema bato na le 31 décembre ya 2016 bazongisa biso nde na le 30 juin 1960 po yango wana nde esika to accédaki na souveraineté nationale pe internationale. Alors accord wana mokanda wana bazotosa yango to batosi yango te motuna munene. Alors fumu na etenyo ya yambo je parle aussi bien les lingala fumu na lingina tuna nzete na wana ya bonkumu
ça prend de plus en plus ma forme compliquée. Koto liboko mutu kuna na se lokolo mutu na katikati neti tombola na ngono to muna si c'est pas une canne c'est magique ou comment la bato oyo boye ça loboko esala ka musala lokolo tambolaka c'est un peu trop sorcier là Fumukuso pona nini ceux qui ezali kamba boyindo botindiki na sorcellerie na satanisme oyo ezonyokola bato awa bato bazolela bisuka dendon oyo bato bazolatela ba sous-vêtements ya ba mindele bato bavandeli na fulu wana eza satanisme te. Très bien. Alors oui, merci également à directeur Moussoui parce que cette émission se produit dans le cadre de la production mais bien sûr dans cet aspect des langues nationales. Tozana bandeko o bazana biso bazana biso leo na plateau, je précise Marcel Wetu. Marcel Mbote na yo? Mbote ndeko. Na bandeli sou bandeko te ozali moko wa direction na biso na langue nationale. Oza malamu. Oza malamu. Tozana Fumukuso azali liboso na yo nde na yete osala tozali ko sala manaka lelo maloba no epa na ye. Merci beaucoup ndeko nanga. Nalandaki Fumukuso ndenge abandaki koloba aza mutu oyo alingi kaka kibokoko na biso ya ba Congolais alingi kobima na mabele ya bakoko te po ete akende kosalela bamindela me na kolanda maloba na ye soki nalandi yango na bokebi nyonso omoni mboka na biso depuis 1960 ndenge auti koloba tozalaki kaka na kolanda bamindele kino ti lelo bamindele nde bazokamba biso siko yo ndenge ozoloba ke tozonga na bokoko tozonga epa na yo enazomona ke tokoki komikunda nete nini esika nini politique parce que esika nini otimo batimoleli yo libulu pono kende komikunda ndenge ozawana bayindo soki olobi bayindo okoko tangela bango na poto okoko tangela bango na Asie na Océanie to kotangela bango awa wana mabele ya Afrika eloko bosengeli koyeba yango bokoko eza bizaleli oyo bakoko bazalaki na yango bizaleli oyo bakoko bazalaki na yango bazwaka yango epai ya Nzambe oyo asali mokili yango wana ndenge bozangi kozala na kati ya bokoko ndenge pe boyebeli te mokili esika ekomi bato na bato batambolaka na bokoko na bango na bizaleli na bango nde sika bapolitisien na bango bazali esika baprofete na bango bazali esika pe bato ya bascience na bango bazali koloba te science occulte science ya misala ezali donc kokela na bango nde bongo bato na bato baza na ligne na bango bazolanda soki barabe bazolanda Coran na kati ya Coran nde esika bilaka na bango ezali mindele bazolanda Bible nde esika makambo na bango ezali yango esali siko ke mindele na ngongo tozosolola na bino baza na époque ya apocalypse tango ya apocalypse pa na bango bazokende na liwa bakena kosila mindele bakomi na suka siko bayindo baza komitika kozala bangamba mindele nde bazokanisa ke bango pe bazokota na fin du monde nzoka nde na ngambo ya bayindo toza siko na mbotama elingi koloba boye mokili ndenge komi mindele banuni bakena kosila baasiatique bango na bakomi na bolenge pe bongo Afrika aye na mbotama ya sika eloko tosengeli koyeba pe kosala na mokili na esika tokomi biso bayindo na bamindele tokomi na bango na esika oyo ezalaka Pharaon na bana Israel tango bowumba bana Israel esilaki esengaki bana Israel bazonga na mabele na bango bayindo batikala po soki olobaka Pharaon yebaki eza yo moyindo tango baannonce bango bayindo bayokaki te parce que bazalaki na mandoki bazalaki na mbongo bazalaki na nyonso ya makasi char de combat biloko ebele bamonaki te bakoki koperdre baesclave wana te ebongaki bazala kaka mais pasi na kolela ya baesclave wana yango nde esalaki bokasi
oyo ekumbaki bango po bakende lelo pe tokomi na esika yango oyo bino bilenge botika kobanga mandoki ya mundele botika kobanga même agressivité oyo aza na yango même bomengo mundele na ngongo toyosola na bino aza su na bomengo te aza su na makasi ya mandoki te aza su na makasi nyonso nazotindika bino liboso parce que na kati ya ndako mwana botami lelo soki bayebisi eke yo fomelaka mabele bakulutu balia misuni nde wana ozoyebisa eke azozonga nsima bon fumu na paraphrase nanu Marcel mwa muke lokola to oui pesa ekombo mususu soki na Marcel na pe oui na paraphrase ndeko wetu mwa muke biso wetu ya biso ndeko wetu mwa muke to tika nano na tenio etali politique to comme na 60 wana to kobi ba élection o ebongisamaki ezalaki presque kaka ba mindele to yei to mati to zo pusana ka nata na yo moko zo loba lelo o mbo banga mindoki ya mindele te tout c'est pour ta tu utiliser peka ba mindoki na bango mais tango to zo kende lelo organisation ba élection ko kaka budget salemi 50% to 60 ko uta kune pa na bango et ainsi de suite. Est-ce que lelo mibu tukumitano na sambo na sima yo lokola moto yo ozali na doté na double capacité spirituelle pe o ezali sociale? Est-ce que okoloba ke lelo toza vraiment na été nyona tozali na bosomi penza yango toza ko to kaka ba phrase o bango nde ba tela bino ba président ba recommandera bino ba ministre ba boye nyonso wana kasi omoni to solo la masolo ngo na place to yango wana pe penza to bundaki biso to kotaki na bowumbo epa na bango ko bande esclavagisme colonisation na néocolonialisme tozo vivre lelo tozu nanu bosomi na biso te yango bomoni tolobaki likambo ya respect ya le 30 juin 1960 to badate ya ba indépendance ya bamboka nyonso ya Afrique eloko nini elekaka mundele azaki na posa te a perdre Afrique et surtout Congo yango asalaki boye tango a signé acte de reconnaissance ya indépendance 11 jours après a se rétracté a bengisi ba politicien a yebisi bango il faut continuer kozala na service ya ngai donc ba politicien ba servir ye ba remplacer kaka ba monsieur Pétillon na ba monsieur Torder na peau noire na le poso moyindo yango nde sali kobanda le 11 juillet 1960 ba politicien ba mitie de ba trahir peuple oya sopaka makila na le 4 janvier 59 ba komi bana bitinda ya mindele yango nezo sale matina lelo yo yango na néocolonialisme nde sali que 57 ans après Congo epusani ata mukete to telemi kaka wana parce que mabele ya Congo eza nanu mabele ya ba Belge na ba impérialiste mabele ya Afrique ezali nanu mabele ya ba mindele tina ngonga o tozo solola na bino yango na to profiter po to ebisaka bino ba dirigeant africain bango te mutu bazoni okola bino mais besoin qu'on y okoma na biso na bango tozoni okoma na maboko mindele. Est-ce qu'on développer thèse wana? Na ko développer yango. Thèse wana zolo ba fuku zo développer yango. Yango na so limbola. Pamba te ba dirigeant africain bazana liloba ko loba te na peuple na bango bazwaka kaka ba injonction e utaka libanda. E na tango yango po ekoka ko simba malamu ba dirigeant africain bazanga bokazi. Mindele ba utiliser système misatu to mine ya yambo ya kokabola bino entre bino de biloko ya ba opposition na ba majorité ba rassemblement na ba MP wana ya mibale kolangusa ba jeune mingi masanga kotia bango plus na distraction ya misato kotindika jeunesse mingi na losambo ya kokende likolo ya kobosa na mabele ya mine kotindika jeunesse plus na kindumba kena koluka mosala ya mitano ezali ya ko provoquer ba guerre tango nyonso nesika ba africain bazali babomanaka bango na bango ya mine ko maintenir ba africain na bokambemi ya bango ba mindele
esika wapi économie eza na maboko na bango bino esengeli bosalaka misolo oyo ezali ebimi mpona ese compare na oyo ya bango. Alors misolo na bino eza ba sous-monnaie monnaie de référence eza oyo ya bango nde sika tokufeli biso bayindo yango wana tolingaki tolimbola na lisolo ndenge tozoya wana esika tokomi nde esengeli bino banso boyeba tokomi na centenaire ya 1917 tozokende na centenaire ya 1921 na 1917 na Fatima Marie ayebisaka na bana misato Lucie, Jean-Sainte na François na vision monanelaki bango ayebisaki bango bakomela pe kuna na Vatican parce que message batikaki yango epai ya curé ya Fatima pona ko libérer peuple congolais bango bazo coloniser pe peuple africain dans 3 ans mokonzi na bango azoya. Alors tozo tendre siko na 100 ans ya 1921 wana ala Fumu Kimbangu oui koya Fumu Kimbangu ezaki na 1921 donc ba période concordante ezaya sikoyo po biso bayindo to vivre effectivement indépendance na biso. Donc 2017 c'est une année décisive pour la RDC. Année très décisive pour la RDC. Ah, sikoyo wana toko mwa kubanga te tozolo bana bino ke bolongo la somo bolongo la kobanga parce que soki biso na maeto yebi to komeli yango pape to komeli ba dirigeants européens to komeli ba dirigeants africains et ça pona to yebisa bino esika to komi na ba mindele na biso to komi na bango nesika oyoyo mindele esengeli basenga biso pardon to kende na réconciliation biso na bango mais biso pe to bandana ne pas na biso awa to se réconcilier entre biso donc ba dirigeant politique na ngonga oyo baza na raison ata moko te ya kovanda na batiraillement oyo baza na yango yango bomoni mundele lokola yebite tozo kende na vraie réconciliation pe na tango ya malamu ba faire louper biso ba tango ko banda babanda parce que mindele balandelaka biso e ba yebi eloko nini ezali réservé na période yango bomoni réunion ya Union africaine ezalaki réunion ya réconciliation totale ya classe politique initié na président de la République Kabila Kabange abengi Edem Kojo africain babengi po bakoka koyokana mais bokotala bokomona kaka ba évêque catholique nde babendi bato ya rassemblement bakota te nde sika wapi mbeba ekoteli lelo po ebanda ko provoquer lisusu ba division ya makasi pe batiraillement parce que bango balingi toujours batiaka oyo bango balingi mais évêque bazala quand même représenter na cité Union africaine mais bazala ki bami bimisaki faisait ces surenchères de l'autre côté l'air bamoni kaka ke ba résultat ezokende malamu nde babimaki. OK, très bien. Alors tozape na ndeko merveille baingele merveille bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Na banzeli ke ozali moko ya direction na biso ya ba info ya ba information ozali pe na mission lelo ozana fumukusu aussi to sala na yepe ba mission mwambalebele et lelo na ozali na manaka ya politique na première partie ko pe au côté économique problème ezate semblable na sepeli na thème et surtout na ebandeli ya émission parce que actuellement tozo vivre ba situation politique moko mobulu. Alors question nanga ezaboy ndenge na yoki ozoloba apparemment yo lingi tozonga na baracine na biso ya niveau Afrique. Mais question nanga tourner beaucoup plus autour ya système politique au biso tozanango. Tozana système politique régime semi-présidentiel. Alors système politique na biso est inspiré par à l'occidental normalement. Alors yo siko na lingi répondre ngai est-ce que ozali pour la démocratie à l'occidental parce que eloko ezo créé makamusiko ezali likambo na élection et salamité et kozala kan. Alors yo il faut répondre ngai parce que normalement na culture na biso il faut répondre ngai bon sunga biso malamu comprendre ngai sunga biso malamu. Alors
ce que ko répondre biso, est-ce que le système politique ou on a créé les biso problème parce que biso au niveau d'Afrique apparemment makambu ya démocratie il y a vote par les peuples ezalaka pena makasti ezalaka par rapport à succession na système de Afrique. Est-ce que ko limbola na matonde mingi tosunga bino malamu tokobandela ndeko baelenge biso tolobaka bino. C'est un peu le vouvoiement en français, c'est dans le style de Selingalala. Okay. Donc mbala simasogi tolobi tolobaka bino. Voilà. Pour Mindele, Lumumba rappela Ango, il appelait les noirs les tucs tout simplement parce qu'il était noir. Alors quand les noirs veulent s'adresser au blanc, il vous dit vous, votre, ainsi de suite. Non. Fumu bozali na maloba. matonde mingi tokoliki a été soki tozana elanga gilet ya moto ata malili eza yo makasi kotia yango maboko te po eza ya yo te tika yango ezala gilet. Lelo bozoloba ba démocratie bozoloba ba élection biloko wana eza ya bino te yango mpe ezosimba bino te. Pamba te Congo ezali pays prophétique. Ezotambola selo ba prophétie ya mfumuki mbangu oyo ayaka mpona kobikisa biso bayindo. Bobimi libanda ya prophétie yango ezoniokola batu boye. Soki tozalaki na kati ya prophétie yango tolobi période oyo ezali période ya réconciliation. La réconciliation inkoloba toyokana pe ba politicien balongwa na makambo ya koyoka mindele na ngonga oyoyo bazaka kana likambo moko nanu ya motuya ya kosala ya kosangana pe kosenga peuple pardon. Donc tout ce côté ba élection mais élection na yebisa bino bana boko bénéficier nini na ba élection soki ezali na kimiati boko bénéficier nini na ba élection soki ezali longwanga na kota. Non, boko tika na sila moi malamu na sika na ebite tozande tozalaka na oboete po bande ko msusu bazali limbola biso na maloba oyo eza penda ya polele soki olobi ngonga tozana ngo oyo par rapport na atmosphère politique na biso il faut se réconcilier enfin les politiciens entre guillemets parce qu'il s'agit de bango batu ba bomana biso peuple là tozala biso na problème moko penzate bazo bomana kuneza bango na bango yo ngana ko bazo bomisa biso bazo bomana te bazo bomisa peuple wala la bibonga eza bango mais ba victime eza biso population. OK eleko ya koyokana ba élection pe mananu ou bien deni mais tolobi boye élection donc élection ezala te nanu zela toyokana kasi élection esengeli ezala na intérêt ya politicien ou bien élection esengeli ezala na intérêt ya peuple et alors mais oyo balingi basala lelo eza intérêt na bango parce que preuve ezali ke bazoswanela yango ba oyo lelo ba mususu bazoloba ke batu babimaka na babalabala po kaka barate poste ya premier ministre soki bazwaki yango bakoganga te mbele bake kosala wapi intérêt ya peuple. Alors intérêt ya peuple emonana boye si réellement balingi peuple yango ba se réconcilier nanu po tozana dossier ya munene ya biso na bamindele nde sika makambo ezali donc babiloko balingi basala wana bazoyoka mitindo ya bamindele l'élection koko zalata na suka mbula ata ne bandele ya mbula ata tango nini ekoki kozala mais liboso esenga ke l'élection esalema na intérêt ya peuple na intérêt ya développement na intérêt ya mboka na intérêt otoli bango ler basalaka oyo ya bango bazosala ngo mpona baintérêt na bango kuna ezali te ke biso fo tozwa bainjonction oyo ya bango yango toya koinvite jeunesse na biso ke jeunesse na biso donc neti ba décembre awa élection ezala te liboso réconciliation donc peuple to se réconcilier entre biso bolongwa na ba sentiment o biso batu ya majorité o biso batu ya opposition onga na sambelaka na lingomba boye onga iboye te mais fumu dollar zela à lire dans le chef de ces gens-là baza disposé te na ba opposition na ya majorité arrogance politique baza disposé va se réconcilier na lobi baza disposé biso to tindeli bango mikanda. Ah OK tozotindela bango déjà mikanda ezo circuler tozotindela bango mikanda parce que makambo nyonso tozoloba et pas yo tozotindela bayindo tozopesa bayindo au même moment
na etinda mfumu kimbangu toza ko informer ba mindele botika bayindo libre parce que na situation to komi nango nzambe ye moko tata mokeli nde situation eza na maboko na ye bozo remarquer te ke biloko nyonso bazo meka ko bunda ba meka nanu ko sala bomoni ke na ba carte jaune rouge to simba kaka te parce que situation eza na maboko na ngonga eza na maboko ya nzambe nzambe alobi nini na bayindo bo se réconcilier parce que trop c'est trop mindele ba dépasser largement période ya biso ya kofuta nyongo na bango sikoyo bango mutu bakomi na nyongo na biso eza lokola boye bino bayebozolanda biso na bandako bososola malamu place tozana ba mindele na ngonga oyo yango na même bino ba politicien soki bokoluka ko servir mindele sort oyo kozala réservé o nzamba ko réservé na mindele et kozala pe réservé même sort oyo za réservé parce que na ba politicien bakoluka ba servir ba intérêt ya mindele oui parce bongo que eza bongo ouais. parce que don oyo nzamba pesa bango popo comme politicien eza classe otangi te mais ali don likabo bapesa yo que yo un jour okokoma politicien soki eza bongo te baninga nyonso botanga na bango même bosala science politique na bango mbele bino nyonso bokoma baministre mbele bokoma badepute mbele bokoma boye mais eza likabo ya nzambe ntango nzambe apesi yo yango ezali mpo servir peuple eza mpo servir mindele te mais na ntango bino bozoservir mindele boyebaka ke nzambe oyo azosilisa mindele bokasi oyo azotransmettre pouvoir dirigeant epai ya baoriento oyo apesi mayele ya technologie ya makasi epai ya baoriento ye wana oyo azali prêt ya kobeta bamindele soki bandimi te kokota na phase ya réconciliation Afrique Europe soki bandimi te monde se réconcilier tokende na loi ya complémentarité boyebaka bien que troisième guerre mondiale ekozala botanga bien apocalypse bokomona makambo ya Armageddon etango bokomona makambo ya nazo ya tata wana bible te mais nalobi bango batambolaka na bible wana bible yo simbaka bible te mais nalobi mais mutu na mutu bakoyebiso likambo oyo oyo ezepa na yo te ya bongo oyo ezepa na yo wana bible mfumu motuka oyo ozotambola nango soki pine toboki bakolakisa pine ya mutu mosusu te bakolakisa pine ya motuka na yo donc il faut mindele bayebake biso toyebi place bango bakomi et il faut jeunesse congolaise yebango ke na ngonga oyo yo makasi na biso force na biso bokanisela ngo na mandoki te. Allez rapidement on va parce prendre que bolimbisi tata mandoki oyo biso tozana yango eza ya biso te eza mandoki ya mindele basimbisa biso poto bomanaka entre biso mais biso force tozali nango ezali bokasi ya nyongo oyo mindele bazali na yango oyo esengeli bafuta biso et soki bafuti nyongo wana te yango tosengeli bapoliticien mbongo na biso ebele eza na poto takisa ba contentieux belgo congolais c'est ça lelo ezanga na parce que table nyonso na kati ya prophétie ya mfumu kimbangu ezali oza na profession na mais bokoki kotanga tanga 4e président kamata leki pesa nga kotofu pesa na tanga point ya 4e président point ya 4e président eza la partie nini kota suka penda bongo bino botanga pe na point fumu na ba révélation oyo ezali botanga point oui ndeko wetu zwa yo kozwa point 3 point 3 simoke na eteni ya suka ya 17 point 3 na 17 ok nga nazotanga oyo plutôt to conclure première partie oyo oyo etali manaka ya politique. Écoutez, bon c'est écrit en français heureusement ou malheureusement les 4 chefs de l'État et aux exercices moins compliqués yo ko traduire nga na otanga yo ko traduire les 4e chefs de l'État hommes très calmes et disciplinés. Il aura une tâche très difficile pour regrouper le pays et mettra fin au foyer de tension. Il sera aidé et aura beaucoup d'argent pour reconstruire la République démocratique du Congo qu'il dirigera avec probité. La sécurité sera garantie. Pendant son règne, le Congo sera prospère. Il n'y aura plus d'esclaves. Chacun découvrira ses véritables origines qu'il joindra immédiatement. Prophétie en Mfumu Kimbangu, il y a 1900. Et puis, je suis là dans la prophétie du prophète Simon Kimbangu sur l'avenir politique de la République démocratique du Congo, faite le 17 juin 1944 dans la prison
d'Elisabethville. Ok, siko yoka siko wana toko limbola sima. Bozonga siko boyoka curé catholique. Na message adressé na bandeko ya église kimbangiste. Na point 3 lobini. Alobi Kimbangu était un non violent. Ouais. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. 17. Tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ok. 17. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez vous organiser, demander réparation et dédommagement à la Belgique pour les services endurés par vos ancêtres, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent. Avec cette somme, vous pourrez bâtir tous les Bas-Congo. C'est dommage. Ok. Awa, na prophétie en Fumukimbangu, balobi, na tangu ya 4e président. A cause la tâche difficile pour regrouper bateau. Mais ti suka a kokoka. Aza mutu ya kimia, mutu ya bosembo, akosala maso pe na tango ne bakosunga kozwa misolo ebele e na misolo wana bokotonga mboka pe bokobongisa pe na tango na ye esclave akozala te sécurité kozala garantie siko so bozwi prophétie message ya curé Jean-Marie Vanep alobi nous les connaissons très bien car nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Elingi koloba ke secret ya évolution na biso eza na maboko ya Mundele. Parce que Mundele ayebi makambu nyonso Mfumukimbangu aloba. Et Mundele ayebi place tokomi, ayebi place misolo ane kobima, et ayebi qui est le 4e président, nini ezali na kati ya 4e président, alors akoki kotikela ye tango te. Raison pour laquelle na période ozomona baza ko embrouiller ye makasi. Yango tozoloba balobi bien. Tant que vous allez les méconnaître, tant que vous allez méconnaître Mfumukimbangu, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce que le président de la République a dit, nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes les descendants de Mfumukimbangu et de Yakimpavita. Les accomplissements prophétie. Très bien. Sikoyo, et là, quand on s'engage comme ça, misolo ko uta wapi. Parce que balobi akozwa misolo. Place tokomi. Tokei na bisoto sangana. Les jours où vous allez vous organiser, organisation l'incolobani, tout se réconcilier entre biso, tout le la paix entre biso, ba politiciens bolongo na ba tendance, peuple longo na ba brouillement politicien, biso nyos to yebi ke to na misolo na poto, to sangana ba politiciens ba senga peuple pardon, na eteni moko songolo tozo bongisa manaka wana, poto kutana biso na ngambo na biso politicien na ngambo to balani to sali réconciliation et après réconciliation to kepe pa ba mindele bino pekuna réconciliation Afrique Europe misolo ebimi pona ko bongisa bomoi ya bayindo et le reste tant que si to commis déjà organisé to revoir ba indépendance et to koliki na tango na to koki ko loba l'émergence to koki ko loba développement to koki ko loba nyonso sans quoi économiquement politiquement scientifiquement to kozala na mbulema mais eloko ya malamu pe avantage to zanango ce que Europe a linko ndima message te pe linko respecter et tinda ya tata ke liko na sete tanto alors Dieu lui-même va s'en charger. Oui, parce que to ko taka na 3e guerre mondiale et ayeba bien que si la kama pona bango bakozwa destruction moko ekozala très grave au risque même bazanga na continent au risque de disparaître. Risque wana bisote batutolaki menzambe mutalaki. OK, toko boucler cette partie au regard du temps. Alors nalingi par rapport na paragraphe relative. Écoutez, moi je suis profondément kimbanguiste sur le plan philosophique. Je suis lumumbiste. Et je suis bref nationaliste. Voilà na linga goloba ngo. Ça va par rapport à mes propres. Mais le 4e chef de l'État en termes à description. Donc c'est le président Joseph Kabila. Na linga nommé. Mais
Donc c'est lui. Mais dans le même mandat, le président Joseph Kabila, c'est celui qui va accomplir prophétie. Logique. Logique. Parce que dans le d'abord, non-respect, il y a mandat spirituel. Mais dans le mandat spirituel, on regarde la prophétie, Joseph Kabila, il faut ça au moins 30 ans à pouvoir. Selon ce que Simon Kimbangu avait dit dans la prison. Mais ce qui est à l'Olengewana, il faut encore 14 ans. Donc, 14 ans, moi, parce que une bonne partie est déjà très consommée, parce qu'il faut que ça. Tant oyoyo, na données spirituelles, ils allaient pouvoir, ils ont la rotation. Ils allaient tant yakatanga et yambaka mfumukimbangu. Oui. C'est ça la profession en fait. Et sengeli to vanda, et ça gravité, parce que problème est en abattu les années. Batoizo mona, été tozana nzala, tozana pasi, tozana boye. Siko po ba mindele basi ba kosi biso ke ye mutazo nyoko la biso. Nde sika batoizo mona siko ke bazo kanisa soki ya kei babongi, mais fallait ba kanisa ke Kasavubu akenda babongate, Mobutu akenda babongate, Muse Kabila akenda babongate. Donc cause eza traité. Siko nde cause yango to lingi to traité. Le 30 juin 1960, Mindele baya parce que basala violation grave ya mobeko wana. Alors bandeko nyonso balobaka tozo senga communauté internationale baza ko trahir makila ya peuple. Makila le 4 janvier 59. Le 4 janvier, bazo respecter tes dates ya le 30 juin. Donc ba mitie na ngambo na Mindele bazo pia bango mwa kanyaka, ali bango bazo zwa misolo. Awa bazozo misolo ya peuple bake kotika na mikili ya poto. Et lelo Mundele ayini président Kabila botu na ye Mundele asali bino nini. Et bokomona bazana eloko bakoloba te kaka parce que alingi mboka na ye bonga alingi indépendance ya Congo ezala totale perfective pe bongo Afrique. Alors boye bango bien que nzambe o asali mokili tata mokili bakoko na biso nyonso bazaya kolamuka yango tolobi na bino jeunesse longwa na distraction. Même politicien, même Yaba Mangomba, même Yamasanga. Bozo problème tozo ibisa bino lelo au sérieux pour l'avenir. Na bino na bana na bino na bana ya bana na bino. Parce que là aussi on voit le président Kabila comme individu. Fumukusu tango bozolo Masanga na babilo mususona. Président Kabila il peut être cet enfant prophétique. Ouais. Il peut être celui qui est le porteur de la vision. Mais il a un problème par rapport à son entourage aussi. Neti ba makambo ba Masanga oyo etali ministère nini. Tikana ebisa bino. Tala matonge na Kinshasa mubimba eza ba église oboketu premier ayemba. Na ba Masanga wana nde ba société ba memela biso. Est-ce que wana peza likambo Kabila? Kasiana lobite ezali problème ministère ministre akokoka kosala ngo te problème ezali il faut d'abord ba dirigeant na biso bazala na appui populaire force intérieure ya population yeye moko. Mais c'est ça justement le choix de ces collaborateurs du président pose problème. Non, akoki ko changer ba collaborateur 1000 fois. Poto yebisa bino teni wana. Soki le président de la République habito réglementé côté ya Masanga. Batu wana bakokende ko armé kaka ba congolais mususu pomboke kota na guerre ozomona parce que boyebite ba guerre tozo bunda na mboka na biso ezali na ba réseau ebelé. Donc politiquement on n'est pas indépendant 57 mais politiquement toza indépendant te na lobi na bino bien on nous impose yango wana bomoni lelo tango biso to défendre ka makambo ebelé bazolo bote ali akambongo président te parce que même yemoko président de la République azo souffrir. Parce que ils ont un cahier de charges. C'est pas un problème. Mais Fumukusu, ce qui président Zopé ça a mbongo, ils ont un problème quand même. C'est pas parce que vous défendez une cause, mais bon, s'il vous donne où est le problème? Nambongo ils ont biloko mibale. Corruption. Nambongo bakabelio. Mais oyo batu balingaka kolobela. Ba jeep otambola na ngope. Photo tu na peso uta wapi? Okoki ko tuna jeep. Ngai nazwaka jeep à présidence. Ba jeep wana ozana ba garde du corps tout ça donc nasi wana kutu koloba te po sito solola na yo garde du corps abatela ka mutu te sikopani ozala mais na lobi na yo boye azali yona loba na soko betie lisasi soki kozwa ete donc aso batela ngai te mais problème ezali tozo tambola na ye ezaka pona respect wana siko na ibisa bien pona respect akoko batela ngai parce que bon aux en fou moi après toi il faut dire que vous êtes un fou. Oui. Mais ningina limbola bino eloko eza très très capital.
sans indépendance botika na bino nyonso bozowela. Ah bon? Ce qui est indépendance est effective te bokoki koloba te parce que lelo bamboka lokola Chine, lokola ba Corée, lokola ba Inde et lokola liboso même ba Japon et lokola liboso ba wela ke zalaki ya kozala indépendant. Tant baza indépendant nde bokoki ko réglementer makambo na biloko na bino ndenge bolingeli. Mo si longtemps boza facilement corruptible, boza indépendant te. Oyo kaka boy M23 telemi kuna eza ba yindo kaka. Oyo kaka kunda batwara telemi kuna. Ya Bundu ya Congo, tu ne mwanda semi, donc tout ça aussi ça. Mais nous sommes ils ont créé mabe parce que lelo même bango bake kokota na esprit ya Mundele parce que Mundele mutazo lingani ni président Kabila te pour faire échouer bino. Wana faut boye bakango bien. Pour apesa bino retard parce que basala bino ngona 71 na 61 71 81 91 2001 2011 o wana toko développer ngona bandi parce que oiza télévision donc toza na masolo entre population na biso ndena ko yebisa bino programme ndenge tozo tambola na ndenge baza ko embrouiller bino yango to sengi na bino population bo bozola na biso na bandako eloko liboso bolimbisana entre bino bopesa na bambote po tokoti na phase ya réconciliation et na réconciliation wana ba politicien bino pe bo se réconcilier entre bino boyoka na boya auprès ya peuple pona ko senga peuple pardon to bandi na ba première politicien ya première ère ba papa Kengo ba papa Boboliko ndenge bozolanda non baza vivants ils sont là au Sénat bato belé bosangana ba père on a bazate bazali bazana Sénat bosangana Boboliko lokonga papa Kengo bobenga ba benga classe politique actuelle bayebisa bango ke baleki bo pardonner biso parce que to induisa ki bino erreur to ndimela ki mindele basangani basali force wana baye pepa ya peuple limbisa biso parce que to trahisa ki makila na bino to trahisa ki indépendance Fumu rapidement to zana moi 5 minutes zanano et tikali avec Fumu c'est de la matière on pourra revenir dans lokola zongi mekana kozonga sokoza to sungi population yo parce que bozala na charge pe pona bango sinon tata mokela rotuna mais Fumu kusu yo bandai kolobate pona nini. Alors rapidement quand même pe na économie to zapeka na problème. Hier c'était un Zaïre valait $2 mais tala le long tozo kende. Là aussi, on a une économie fortement dollardisée de balwa en français et ça pose problème. Même les Cambo lobby wana. Boye bakango malamu te. $1, un Zaïre $2. Mais bonga ki boye banano un Zaïre ngo yango moko ezalaki nini parce que c'est réforme monétaire. Oui. To utaki na franc congolais na période ya Kasavubu. Mobutu ayeko sala réforme monétaire. Abandina un likuta donc 10 sengi égale 1 franc. 1 likuta égale 10 francs. 5 makuta égale 50 francs. On appelle ça parité en français. Donc 10 makuta égale 100 francs. 50 makuta égale 500 francs. Alors 100 makuta oyo ezalaki un Zaïre égale $2 égale non égale 1000 francs congolais. Alors 1000 francs congolais ndem tezaki na valeur ya $2. Ce qui 1000 francs eza na valeur ya $2. Comment bokoloba sikoyo on aura toute une émission là-dessus. Tozalaki na monnaie moko forte. Alors sikoyo po bosali réforme boye ko tia un Zaïre mais un Zaïre ye moko azo valoir déjà 1000 francs. Ozomona. Alors un Zaïre $1 eza déjà na 500 francs na tango Mobutu azosala réforme wana. Alors siko bokoloba ke un Zaïre eza nini likolo ya $. Spirituellement spirituellement il faut tout un numéro Fumu soki bokanisi bongo. Mais c'est ça. To komi na suka okoloba sur le plan spirituel mamboza moins ebelé. Même l'économie qu'on n'épuise pas dans nos valeurs culturelles. Économie eza na maboka mindele. Bongo politique. Politique eza maboka mindele. Science eza na maboka mindele. Culture. Nyonso ceux qui bolingi bolobela culture. Mais Fumu 57 ans après to mais juste mais yango to lobi matondo mingi 57 ans et coïncidé et comme na biso na 2017 to expliquer bino malamu que to komi na il nous reste encore 3 ans à expliquer 3 ans. Sikoyo pendant 2021 avant to kota na 3 ans to yezi ko na 2017 oyo
to préparer 2021 na 2017 yango tolobi nzambe mutalobi ngana zoloba naza porte parole on a kumbi message en Fumu Kimbangu réconciliation et la paix mondiale à partir ya Congo donc congolais à se réconcilier entre eux et na réconciliation na to sangani ba politiciens basengi biso pardon et l'Europe aussi a se azana devoir wana ya kosenga biso pardon Fumu to komi na suka makambo eza ebele Fumu namoni makomi na mesa mbangu po tozokela eza nini lisusu okomi nini oyo mikanda eza ba mikanda komi nini po na yebi ke mission oyo kozala mission mikanda oyo ezali exemplaire oyo totindeli pape ah obo tindeli pape pesanga na exemplaire mona na otala Mbuyandai tu peux Nana Zozo, Mbuyanda yobe okona oui. Totindelaki pape. Souverain pontife, pape François. Totindaki. À propos de prévention spirituelle pour l'avenir de l'Europe et du monde. Okay. Message inspiré à Nesongianzila à écouter. Il s'agit de Papa Fumu, non? Fumukusu Kiambunza Panda Nangola, chef spirituel rénovateur, président et représentant légal des chefs spirituels des confessions religieuses de la religion africaine. Komi Yami Balezali. Totindelaki ba dirigeant européen. Oh ba dirigeant européen. Sous Zali. Oh ba dirigeant africain. Oh ba dirigeant africain. Oh botindeli Joseph Kabila ezawadi. Tolobi totindeli ba dirigeant africain, ba dirigeant européen. Totindi bongo. Na moni okopi na ye. Totindi bongo elingi koloba nini. Ba mususu tanto ekoloba na bino eza lokola bozo banga te eza eloko moko ya chambre te na bango mindele otozo solo la boye baza au courant na yango yango na bino bolongola ko banga poto kende siko na likambo ya lobiko na biso. OK Matondo Fumu maloba ya beaucoup sepe ya suka o lobi na ba congolais ni na bai politique na mindele pe na bilenge nini okoki koloba yango na minute moko po na bandi toleki singonga na biso mwa muke matondo mingi tolobi na bakongolais yambo bilenge boyeba ete lobiko ya mokili mobimba ebandeli awa tant que vous allez me connaître Mfumu Kimbangu sachez que l'Afrique ne s'en sortira jamais yango siko message oyo eza message en Mfumu Kimbangu to reconnaître message yango alobi na biso pour qu'il y ait la paix dans le monde il faut kimia ebanda na Congo il faut biso to se réconcilier entre biso si manango réconciliation on a ememi biso na réconciliation ba européen na biso pone kumba kimia na kata mokili donc Congo congolais nyonso azolanda biso o azana idée ya trouble o azana idée ya désordre alongwa na cadre wala sino azana bilakeli moko ekozanga ndelo aya na mapamboli ya nzambe akanisa pasi ya bandeko na ye alors toyokana entre biso lisusu tozongeli na bandaku na bisika bozali na ba voisin totala kaka hymne national uni par le sort uni dans l'effort pour l'indépendance. Bien. Alors ndewane sika to sukiseli pona biso banso le jour où vous allez vous organiser to senga réparation na Belgique a débloqué et belé ya mbongo entre autres les impérialistes ba ko débloquer et belé ya mbongo toyokana tolingana totala esika tokomi pona lobby na biso Matondo Fu Bandeko Batali. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces numéros. Avec Fumukusu, ça a toujours été ainsi. Il a tellement de révélations qui emballent parfois, et moi ce que j'aime c'est qu'il est sur ses convictions. Quand il dit que le 4e président Joseph Kabila qui fera tout ce que je venais moi de lire ici, il sait pourquoi il est dit. Merci à Merveille d'avoir participé à cette émission. Marcel Ouetou, merci. Mbuyanda et toute la grande équipe technique. Fumukusu était accompagné par les secrets du chef, si je peux l'appeler ainsi, Kokolobola, à qui nous saluons chaleureusement. Kokolobola, Fungola rappelle téléphone. Hein? Il faut un téléphone à la appeler. Merci directeur Moussoui pour cette partie de langue, directeur Kazadi et à tous les autres. Je l'ai toujours dit, mesdames et messieurs, nous avons reçu Fumukusu, chef spirituel des temples Vuvamu, chef spirituel des chefs spirituels, c'est ça? Des confessions religieuses concernant l'église, en fait la religion africaine. Oui, vous êtes représentant légal du temple Vuvamu et c'est vous qui avez été notre invité.
Que l'ignorance et la peur quittent nos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mémoire d'un peuple, c'est la recherche et l'originalité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je suis ici et bonsoir chez vous. On se salue. Atakundima patinetego, oyo patiego, moindo atana patiego, atakundima patinetego, oyo patiego. Tokyo peki kolo bango, ebatinie, nabatango badiagre ngekwego, yodela kakaego.